métastase, il faut aller rechercher d'abord nous sommes à quel niveau dans la métastase. Alors, Toyambaki maman a dominé. En tout cas, déjà à l'hôpital ici, sur ça, les n'avance pas, je suis société. Nous avons maintenant habité pour nous évoluer dans l'examen, il y a Kevin. Pour le moment, on a des escars, les autres, on a des fesses. Et puis, il faut faire des scanners, tout le corps de nos pelviens. La métastase, pour aller prendre une prise en charge correcte pour la Kevin. C'est là où nous sommes invités avant d'entamer notre prise en charge thérapeutique. Nous avons vraiment limité. Maman, il m'a dit que l'hôpital est abandonné sur compresseur. Nous avons une convention, nous avons un concours IDT. Alors, ceux qui ont des journalistes, notamment Madame Bazali pour Kevin, nous avons en tout cas bonne chose pour la maman. Voilà. Ça fait au moins 2 semaines. Ça fait au moins 2 semaines depuis que notre frère Kevin bautaki na enda ko pa na bango baki na awa na mama yemo na hôpital na mama yemo. Mais nous avons toujours suite chaque jour que nous venons ici. On a koyeba qu'est-ce que Kevin Azo Bella. Kevin Azo Bella nini ma Azo ebisa biso véritable maladie au Kevin Azo Bella azati. Yango lelo to s'est décidé koye vraiment ce Kevin Aza na pavillon 6 na bosani komba chambre numéro ya chambre maza na lit numéro 4 pavillon 6 na lit numéro 4 nombre de chambre on est na bosani. Alors le but de se diriger aujourd'hui pour que qu'est-ce qu'il faut pour la guérison de Kevin. Ça va être le docteur Naye à lobby Nini. Non, corona. C'est le docteur Kevin. Oui. Voilà. Docteur Kevin a Bisabiso, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Donc tout ça s'avancer malé. Et ça a vraiment permis de filmer. Si bon moi tout ça par rapport à professionnalisme, les sur la biso, ça la magamu oyo. Donc dans la kati ya Mayemo, lokende na pavillon 6 tout dans Kevin, maman Kevin, tout sur la docteur à Kevin. Qu'est-ce qu'il faut pour Kevin? À tout à l'heure. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Voilà.
tout ça, toujours vraiment merci. Chaque jour dans le plus merci. Nous avons un moment sauvant la vie de Kevin. Nous avons se manifester vraiment ébellé pour sauver la vie de Kevin. Et c'est pas pour rien pour mon émission Awa, c'est parce que vraiment tout ça peut évoluer. Pour ne pas citer les noms, il y a Batouignan sur la aider Kevin. Les autres communes à étape où le docteur Yemo a prononcé qu'est-ce qu'il faut pour réellement Kevin Azala vraiment azonge la vie normale. Docteur, bonjour. S'il vous plaît, avec votre permission, et de expliquer Kevin depuis Ayaki. Tout le monde il faut tenter l'autre alors qu'est-ce qu'il faut pour que nos bâtonneurs soient besoin d'accueillir Kevin à l'étranger par-ci par-là déjà moi à la bonne santé il faut quoi pour la Kevin c'est Kevin, un jeune garçon de 18 ans qui est à l'hôpital Mama Yemo. Ça fait déjà 2 semaines à Outakindaku et puis à Mama Yemo. Alors, si vous voyez déjà, Aza, j'ai le mot déjà, l'hôpital de Kolo à droite, on a ostéosarcome, on a ostéosarcome. Alors, Aza maintenant n'a pas de métastase. Et maintenant des métastases, il faut aller rechercher d'abord, nous sommes à quel niveau de la métastase. Alors, Toyambaki maman a 2 minutes. En tout cas, déjà l'hôpital ici, sur ça, les n'avancent pas, juste sur la société. Nous avons maintenant bité pour évoluer dans l'examen à Kevin. Pour le moment, on a des scans, les autres nous dans la fesse. Et puis il faut faire des scanners pour encore pour nos pelviens. Pour y avoir la métastase et pour aller prendre une prise en charge correcte pour Kevin. C'est là où nous sommes bités avant d'entamer notre prise en charge thérapeutique. Nous avons vraiment limité. Maman il dit que l'hôpital est abandonné sur compresseur, nous avons la convention, nous avons la alors ceux qui ont des journalistes, nous avons basé pour Kevin, nous avons en tout cas bonne chose pour la maman, pour ça la terre. Toujours comme qui c'est les autres sont matin. Les autres sont contribuer à l'infirmier, mais c'est difficile pour l'enfant. Alors pour tout évoluer bien, je sais qu'il faut qu'il y ait un scanner d'abord. La famille a un bon scanner. Voilà. Un scanner, ça dit qu'on a déjà à faire. C'est ça. Ceux qui ont moyen pour ça, pour puis il y a un bilan, le sous-autre aussi, il y a un photo qui est Kevin. Donc après avoir posé la scanner, examen commis Oyo, au moins tu connais les choses pour toi. Oui, après que ça l'examen Oyo, on s'est décidé. Voilà. L'examen qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que tu as une chimiothérapie ou tu as une radiothérapie? Voilà. Parce que ça déjà comme avancé. Les gens c'est un moyen. Donc tout dépend ici, ce sont des moyens. Les scanners déjà c'est pas moins de. C'est grave, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Mais, docteur, s'il vous plaît, alors, depuis, comme on dit que non, ça fait 2 semaines depuis qu'il est ici. Alors, est-ce que moi, évolution, ça va? Oui, parce que Ayaki a un tableau anémie. Il a un tableau anémie pour transfuser déjà 2 à 3 fois. Transfusion makila comme le mois en beaucoup de besoin makila et moi oui. C'est le plan état général pour remonter quand même l'état de la makila pour transfuser. Mais la maladie concrètement, toujours touché parce qu'il n'y a pas moyen de faire des examens. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Okay, merci. Voilà, merci vraiment. Maman, Olobani, Nitala Kuna, Olobani, Nabanyos, Bolanda, par rapport à nous, au docteur Alobi, Olobini. Papa docteur, il y a des moyens, il est belé. Pour le bolingi Kevin à vivre les sous sur Tamulaï, pour tout comme ça son Zambewana, dans la sengi, pour tu as un moyen à bino, pour tout ça l'examen, pour le docteur, peut aïe banini à ça. Merci. Également merci, continuez toujours à nous aider, seulement sauvons la vie de Kevin. Continuez toujours à sauver la vie de Kevin. Vous avez vraiment ébellé. Ceux qui ont été dans la vidéo, ceux qui ont été dans la vidéo, Kevin, vous avez alors, vous avez vraiment Kevin. Le numéro de téléphone est affiché. Si vous voulez parler avec la maman, vous allez appeler la maman directement. Vous allez parler avec maman. Et si vous voulez, le numéro pour contacter un numéro, vous avez contact direct sur notre docteur. Vous allez vraiment pour un plaisir et pour la bénédiction. Et quant à moi, je vous dis, continuez toujours à vous abonner sur notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Et la série continue. À bientôt. Merci beaucoup.
Mayangi mana kala yetu Tuna lwaka kwena Dans les Kambouapasi, tu continues à Katsandaku. Baebisi biso babengi biso na ba 5 heures balobi Kevin à l'alité. Kevin Azali entre la vie ou la mort à l'alité. Il fallait qu'il intervention. Alors tu éviter que comme on a biso yangoyo. Libote fandi. Maman, tika kolela, to sola no mamukie. Batuba balanda biso. Leki na ngazo la kiti wana. Na kiti wana. Mama, comment on a Kombo nanga Mama Mayala Ngoma Clémentine. Mama Mayala Ngoma Clémentine. Ozali nani epa ya Kevin? Mwana nanga suka 7e nanga alandi o afandia alandi Nathalie. Siko tomoni na ba 5e bobengi biso mbangu urgence a ke no bolalité ndenge nini? To bengi bino mbangu papa. Kevin so il passe au salé boy umeli kozanga makoki. Papa na bango autokufa pas même 6 mois. Autokufa nde toza bondako kuto tozo futa te bazo bimisa biso. Kevin na mona ki na koki lisusu Kevin adobimisa bango. Kevin moye zalaki lisusu te na memi ebuna na mama ye mozo senga mbongo. Loi bazo mseke makila koma kina 22%. Papa on a bengi bino nazo senga lisungi. Maman, siko déjà ndeto mona Kevin boye akatani lokolo na azuna ye Kevin akatani lokolo. Il sait son pourquoi lokolo ne katana ndenge nini? Kevin sikonda kokisi 18 ans lokolo wana batuta ka na motoka. Le co-chauffeur nde ba mesana ko kima na bango lokolo banda iko vimba lokolo ezo vimba kaka bongo makoki peza kite. Mais ko kata Kevin likolo. Après 3 ans Kevin akoma ki bien zotamwane na ba beki makamunios. To mona kambala moko Kevin akomi su mama na zuyo kama kolonio se lembi. Donc o chuba tambeli boye.
akoyoka te Kevin azosuba azoyeba te Kevin akoma kosumba azoyeba te tomona bapota oyo ya minene bozomona ezali Kevin ti lelo makoki loko ezalaki te moya kosala ezalaki te bana na ngai yango Kevin akomi boye bosunga mama na bino veve simana ba photo wana lakisa na ba photo lokolo ava bakata ye lokolo lakisa lokolo koma ndenge nini ava bakata ye lokolo ebandaki boye voilà dans lokolo evimba batuti na mutuka evimbi boye après eyaki kokoma boye ava bakata ye donc oyo sika na ko nyata ne komi boye nde baye kokata ye lokolo wana après 3 ans akoma ekotambo na babeki donc lakisa oyo donc après 3 ans comme ni normal na lokolo na ye moko ata mwana babeki na ye voilà après te komona akomi boye bapote esali boye comme lokola mbongo ezalaki te ya kosunga Kevin bapote ezoyaka lisunga eza te fami ya mobola papa na ngai na Kevin ti lelo ndenga akomi boye mama siko ndeti bapota o nenga zoki boye eza te keno abimaki likwanza moko abimaki eza ndenge nini putango ebandaki ndenge nini biso pe tomoni likwanza te ndeka tobanda kosokola ye te kobaluka tobalusi ye boye tomoni ka pota Kevin pota boye mama nazoyoka yango te na ndenge ezoyaka ka moye pe eza te ya bakisi tokomaki biso moko baminganga kosomba dake kotiaka ye papa na ngai wana bengi bino nazokoka te aza kuna mbongo eza te mama sikoyo awa yo moza kose pumone Kevin obotaki na mobali me papa na ye aza wapi papa na bino nalobi akutokufa 5 mois yango banda akutokufa donc so to bito comprendre bien papa oti kokufa kana souci ya kotala mwana na yeba makoki ezali te yango wana yeba kufa itanso esalaki ye yeba nyokwa 6 mois makoki pe ezalaki te nde yeba ekokufa tiki biso nde nsima mwana nayebi te sosa papa na ye obie nini ndenge akomi boye nayebi te papa oyo kutu yo ozomona bo soki komona ndenge Kevin akomi siko ndenge bomemie na mama ye mobongo bolobi bolali malamu te nde bomemie na mama ye mokuna azwi da traitement nini traitement te bazongisaki eka makili ezosenga mbongo papa naoza mbongo ebele wana wapi naoza mbongo ebele na wapi ndeko bosalisa ngai siko depuis kala omemaki ata na hôpital moko te po bameka mpe kotala kosala ba examen omema ata na hôpital moko te mbongo papa bazosenga ba $8000 mpona kende na hôpital po basoigne ye bakotie basoki ba scanner wana papa nga mobola nga nazwa mbongo wana wapi papa mutu yana nayoka na namona yango te papa na ngai nga nazwa ngo wapi bana na ngai siko mama dans tout ça ezali ba makambo physique tozomona bobe peut-être kozala pe makambo spirituel te eza kaka kozanga nde voilà nga natiaka satan liboso te amen nzambe nde natiaka liboso omoni kozanga pe maladi ekotaka na nzoto ya moto ekomi boye nazotia satan te naza likambo ya moto te satan te papa mpo soki satan ndenge Kevin awumeli sa kozwa lisungi mbele Kevin makaya nzau mbela zate bela zate mais ndeti lokolo wana tango batutaki ndenge vimbi bongo est-ce que bokina ino hôpital ndozo pe ba traitement normal na lokolo wana kovimba yo kovimba lisusu a partir ya pasi oyo zalaki ya kovimba te a partir ndenge akomi boye yango lokolo evimbi su makasi boye ezalaki ya kovimba te ezalaki ya kovimba te mama sima nano boye tosola nano na ope bouquet bonjour yo zanda ni pas Kevin naza grande sœur na ye naza 6e wana naza mwana biso asuka siko makambo ekomeli na Kevin wana nati ekomi lelo ke non mutu makile ekomi ezate bapota par-ci par-là lisunga ezali te nayebi te ti bokoma na baniveau oyo eza ke no bonégligaki ye ozalaki na bambongo banda kosala eloko te pourkui akomi ti na baniveau oyo bon papa kolobaki mbongo konéglige eza bongo te eza kaka kozanga mbongo nde esalaki mwana koma ntina niveau ya komi Kevin azalaki lokola mwana nyonso kosakana kobeta bale etango bayaki otuta ye moto ngo akimaka na ye akenda
et après moi na bapaswane yaki okoma kontenika ya ozanga bambongo nde esalaki bayokata ye likolo wana ekovanda mpe ezalaki mingi poso tozalaki na bamoyen mais parfois engei ekoma ntina niveau ekomi te so ndeti Kevin ndenge aza bongo asalaka toilette ndenge nini asubaka ndenge nini akoma osumba miyeba asu te soki azosumba omiyeba te soki osuba mpe miyeba te tokoma okata plastique tosi totie place ya peni mpona suba donc na peni liboso wana bozwi plastique totie so asubi ekotaka wana apres bokesopa tosopi na kati ya siko ndeti na nyonso oyo besoin na bino mposa na bino mpona Kevin eza nini mposa na biso eza ke bato oyo nazosenga mingi baoyo bayebi susi ya bato baoyo bayebi mpe problème ezwaka mutu e baoyo mpe bayebi kaka mbila etelaka mpe partout nasengaka soutien mpona petit frère nanga aza mwana moko aza mayele makasi garçon oui ayebi kotanga ndenge aza wana kata classe kala me ayebi otanga ayebi kokoma mais oyo nasengaka ezali sungi bato baza na bamoyen botika biso te donc depuis Kevin afani na ndako na baproblème na kokata na makolo mpe bapotana esali ata après ya combien d'années mais depuis bakati likolo déjà 3 ans azosouffrir te kakoma yeni kotambola na babeki voilà déjà 3 ans mais banda bandi mpasi ne ya bapota ya badouleur au 5 mois ngo tokende 6 mois to ana lisungi te papa aza te tozaka na mama ndenge aza bo papa aza te akufaki le 22 février 2020 tomemisa le 6 mars tokunda le 7 mars donc papa atali makoki eza te amona mwana ye possibilité ezalaki te papa batension ti auta okufa na hôpital akankokolo yo mpe etaki yaya mpe mosala mpe ya malonga eza te papa nanga eloko eza te ta position biso bajeune fille boye tokolinga te toanda ovanda 5 mois ngono tofuti ndako te boza mpe balocataire lupango na bino te toza lupango na biso te bofutaka lupango ya bato ndenge nini to balocataire 5 mois ngo banda tokoti esika tozalaka babimisa ye biso mpona possibilité mpe toye possibilité eza te tofuta $60 na ndako kolo mpongo azocomprendre biso te même kotoka mai ya pamba tokoma osenga bato mona bana baki osenga mpona otoka mai mwa eza te tokoki mpe te kosalaki ndumba mpo ka tolesa mama na biso tokoki te oyo tosenga na baautorité bapaster bamusicien mutu nyonso oyo azomona ka ya mwana biso Kevin bomeke mpe kosoutenir biso bosunga biso vraiment nzambe ozanga te kopambola bino e Kevin akoma vraiment grave makasi akoma epali tomona moyen mosusu asala te nde tokende nde na mama emo akomaki na 22% makila sikola mama yemo kuna pete bokendaki na combien ti bokende mama yemo bokendaki na combien na maboko 90,000 francs na mama yemo 90,000 eza kwa entrée ya pamba tokende na 90,000 mais sikoyo nde toloba boye bapota mwana na eza vraiment eza grave esali déjà misunya vert solo ekoma obimisa na bangusu merci mama telema na moke merci esili ndeko na kolela te nzambe azali aza nzambe barfelin aza donc mama tolobaka ndenge totelemi na osola na yo boye ozali veuve ozali na mobali te bala akufa naza orpheline naza mpe lisusu veuve mais mama sikoyo pendaki ye ozolela mpasi mwana Kevin fo kosunga ye fo kofuta ndako bana basiki aza kitoko boye mosala ezali te biso mpe mibali na bango mpe misala mpe ya malongo ezali te tomoni mpe bakoko baza ebele awa mais sikoyo famille ya mobali na yo ntango bamonaka Kevin bazoloba nini papa bandaka papa na bino akufa soki bazolanda bakoyokanga bazomona bazonga te ti lelo bazonga depuis bakenda mpoka ndeko na bango akufa banda bakende na mo baye mwa biloko mwa bashemise papa azalaki na mo bakabola esila ti lelo namonaka ta semeki moko abenganga te ndenge na sufa na mobali na ngai natikaki ye te banda 6 mois lamusa lalisa fandisa azosumba ozolongola na bilamba na ngai nateka mais est ce que bango bayebi ke Kevin aza na difficulté oyo bayebi Kevin azaka na pasi ayebi Kevin aza na pasi
donc bango bazalika na souci le ndeko na bana basi lelo soki nzamba pamboli mpo babala nde bakoya komona. Papa, emela barwaye o mabele oyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote kopola nango, zote kobima bakusu, zote kozonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali swa prinsi maya pamba oyo bate yakaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo unaye beti na tempelo tango ifweni yaya. Salela tango, salela tango mbeko. Salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, kedika fumwe. Yadilu solo pani. ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alikati yesu masia. Salela tango mbeko, salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, kedika fumwe. Yadilu solo pani. Mboka na mboka tozoyoka basango butuna mo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Salela tango, salela tango mbeko. Salela tango, salela tango
nanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo